Cher ami internet, na pesi mlombo te bisika bozali bon en direct ya Fairmont HD ya Demboy Momo Mandefu azala moko na Paris nde bomona na plateau azanga moko te na pasteur Terminator bosenga kie bo commenter obite façon kaka ba question na bino nde na ye na na plateau. Donc voilà, on a écouté une émission pour la première fois que c'était vraiment na s'abonner, na partager pe na commenter. Bambote na Willy Kunda, Wazule Zule, Tobo Sanate, Nixon Kangi. Donc bon dimanche na bino bisika ozali, sans oublier sénateur Beki Bola Molekebe. Le Pellet en Fumu, Guy Massamba, le directeur, et sans oublier Fiston Mouila depuis quelque part et Rocky Massamba da Silva, les millionnaires d'Angola. Donc voilà, pour la monopoliser parole te. Donc, pasteur Terminator, bon dimanche. Bon dimanche, Maman Dembowe, moi si ya Mandefu. Bonne santé. Ouais, santé très bien dans Roland Zambé. Le la monio na TikTok, bande côté, aussi la terre, boutou mobimba. Ouais, donc dans la TikTok, pour ndambu to salara na bémission, batunyo so basalara bémission, to à peu près 45 minutes. Dans 45 minutes, okoko régler nyon sauté. Pour Bible, le binzamba bandako sala nyon so, o ya poni, a sala mukoloana dans une journée. Ok. Mais tandis qu'il y a une émission, tout ça là, 40 45 minutes. Voilà. Donc, faut na zonge là na émission TikTok, pour na s'expliquer na ba oyo ba comprendre kinga malamuté. Ah ok. Pasteur, to ngato o sala so mo morceau mo boya pour na mois dimanche pour na ko ko souhaiter ba to ba banda ba bon dimanche mo morceau mo yo linga mingi. Mais na morceau on na zoyimba ba kangaka satana basinga. Oui, on est dans un mikolo tozela. Yango kutu nde zo tambola na ba réseaux sociaux. Donc ba passer ba kangaka satana basinga mukolo moko ezalaka dimanche passé. Dimanche à lelonga na lobi na kamwe po ba ye lisusu na basinga kokanga le même satana o bakanga ki dimanche passé. Donc muta bloqué pe na bloqué ka deneza la ranga. Ne yo loba une émission la fois passée. Et puis bango muta kanga satana. Le seul muta kanga ka ezaranga. Kasba yo kangoti. Donc bakanga ka satana basinga ka dimanche passé, dimanche à lelonga na kamwe. Baeli susu na basinga kokanga satana oyo bakanga ka dimanche passé. Papa Tony Ambrosio bakanga ka satana basinga ezalaka dimanche passé, dimanche à lelonga na kamwe. Baeli susu na basinga kokanga satana oyo bakanga ka dimanche passé. Donc ça la continuation. Donc et bazo kosa mais bazo mi continuer sous komi kosa bangomo. Mais voilà bazo détruire peuple nzambe quand même. Et kasi peuple nzambe comment détruire? Ah OK. Alors Terminator, est-ce que otala ki émission à Koffi Olomide? Bon, émission à Koffi Olomide. Sangwa Yambaki oui. Ouais, oh Sangwa Yambaki Natala. Otala na ti parti ni. Natala qui parti Koffi Olomide zoloba en tant que prophète. Quoi zalaka prophète? OK. En tant que prophète azoloba amonaki bana na nzambe neti bazotengama akomona bana na nzambe bakobunga nzela yango alobaki tokanisaka te soki moto akufi ndakomi sembo. Parce que l'eau les ali, li fait le péadi. Nous sommes takufi, kota kendaka wana, nde l'eau la moko boezali, na li fait le péadi. Soit ta kekuna na liberté, soit ta kekuna na lubuaku, na wele. OK. Pénitencier. Mais est-ce qu'on a tout nos questions? OK. Merci beaucoup. Alors, message on a arrêté on a qui fait na tout nango par rapport ya ndenga lobaki que matanga ya Sege Minyo Maniata poza lekinayo ndenga kufaki wana matanga eza ya JBT. Nana lobi bon. Koffi Olomide a ignoré que matanga wana eza ya JBT. Bon, a confesse à mayele. OK. Avant loba, ayebaka na ke ko loba nini.
Sans oloba matanga wana ya JB te eza te ke po omontaka tangi nanu JB do awalakisa bato eza matanga ya JB malobi te po te eza kaka JB mutake matanga wana kaka ye moko non wera pakendeki mais ndenge bato bandeke baozwela matanga ya Serge Mignon on dirait titi nazalaki wana JB a perdre te titi nazalaki wana titi nazalaki na Belgique te titi namonaki titi oh mais titi non dirait ki titi te azalaki na Belgique na ba namoni titi na te namoni titi na te nga namoni tata oui Adolphe Dominguez namoni Weranson namoni JB Didier Masela namoni Didier aleli mingi ya Didier je te salue Muyombe Papa Kasavubu que je salue premier président de la République démocratique du Congo donc namonaki Bogis Bopema ndeko nanga nalingaka namonaki ye mwana lemba tozane balabala moko Tutu Kaluji te Bogis Bogis ouais Bogis tozalaka epa na bango epa na biso yaka balabala moko bango nanga mususu biso nanga mususu biso kota tene de lemba bango kote mususu ok namonaki alempela namoni bamise bele Tutu Kaluji namoni Bourrompela ya quartier latin namoni ndeko na ngai mais est-ce que matanga wana ezalaki ya JB ou pas oui ya JB mais kofelo midalo biki matanga ezalaki ya JB te bon alobi ya JB te na sens que a prononcer quand même kombo ya JB okolongola JB te na vie ya le Séguin ok soko longoli ye kofi pa yebi ke soko longoli ye ekosimba te kofi azalaka sage alobaki ya JB te na sens que kaka JB te donc mais eza ya JB na sens que ye parti a contribuer neti ba famille ya ye moko le Séguin ok donc ezalaki ya bato nyonso ya mokili mobimba po le Séguin asepelisa mokili oyo mobimba siko lelo pourquoi soki musicien akufi na Congo soki abetaka na orchestre moko songolo pakala honneur to douleur ata bato bazotala babosanaka famille ekendaka kaka epa leader oyo ayambaka ye na mouvement ata mwasi azalaka écarté famille eza écarté bato tu bazalaka écarté komaka kaka leader pourquoi leadership mama ejuwaka na monde na bino bamusicien kaka ya bamusicien te na monde nyonso ya mokili ya se leadership ezalaka mais soki mondimi akufi bakendaka pa pasteur te neti soki totali na politique leadership eza na États-Unis ti lelo eza na États-Unis ata bachine emati bamboka mosusu mpe mati mais tozomona leadership etikalaka ti lelo na États-Unis na miziki leadership ezalaka pa ya Michael Jackson na hip-hop alors na bamiziki mosusu tokuta balwambo tokuta batabulai rochero na bamiziki congolaise tokuta mpe na Congo Brazza bavie na biso ebele bazala oyo mpe babeta miziki na balwambo wana na barochero donc soki toye mpe na makambo ya football tozomona bamamale bazala na basketball tomona Jordan Mutombo Dikembe ozomona leader afo azala même l'église leader eza pasteur donc eza normal ke moto soki akufi il faut leader azwa ampleur wana ok alors différence ezalaka leader yango mpe yesu aza leader na biso balobaka soki okufi kokanisaka te soki oza na bomoi soki nde okufi yesu akomi leader amema nzela ya tata mpo na nzoto boye ntango mosusu mpo oyebi ye te akoyebisa okende kosombelanga lipa yo oza mokonzi ye azalaka ne charpentier ayebisi yo ozwa mbongo okesombelanga lipa komo oyebaka ye te mpe omona ye te nano osala vi na ye te obengani ye nzoka ye nde yesu omona donc alors différence ezalaka entre leader na vedette bon leader vedette mpe leader vedette azwi bomoto na ye asali bafiche epuis batie elongi na ye
tango babambi yango atie montant le pomo na ye il faut zala na chweke faut zala na mbongo tango kobeta miziki to okosala politiki na côté moko boye sale faut eza payant bato baye ebele baye kokota kotala vedette wana le vedette aza n'importe qui te aza moto amemaka commerce amemaka mbongo. Ok. Alors pourquoi au soutenir mingi ba musicien à mokili? Dernièrement na monaki au salaki vidéo moko pour soutenir Koffi Werrason pour un concert na ya le 15 février na Arena Grand Paris. Alors tous les concerts on a mon ba musicien belé ba betara na Paris, surtout à Tony Ambrosio, aux ala toujours wana derrière bango pour apporter bango soutien. Suko ezala nini na yo? Bon, na monaka boyi. Bandeko oyo babetaka musique profane bazalaka bandeko nanga oyo mpe babetaka musique religieuse baza bandeko nanga mais sikoyo eloko nga namonaka mabe na bandeko religieux balinga kojuge bato bapréjugement bajugeaka mingi oyo babetaka musique religieuse mutu mpe soki ake na salle oyo nzambe alobaka déclara je n'habiterai pas dans les maisons construites par les mains d'hommes. Oh, bazaka na ba maisons construites par les mains d'hommes wana ba jijaka batu oyo ba vandaka pe kaka dans les maisons construites par les mains d'hommes. Pour wana pe zala qui construites par les mains d'hommes. OK. Pour ça que kuta passer azote yana Ibis. Nana tonga Ibis. C'est un homme. Mutu. Nana tonga état potel. Mutu. Parce que bakende kuna bazosala besoin na bango na ba hôtel et puis soko bimi libanda okokuta pe ndako muta tonga pavillon mais yayi nyonso bandako mosusu eza locatif parce que bozo futa bambongo mosusu eza locatif soki eza HLM mosusu eza non locatif na ndenge ke muta futaka asombango na mbongo ba pavillon donc bref bato oyo baza ya église évangélique basalaka jugement trop basalaka jugement moi trop na peuple de Dieu. Ah ok. Alors relation ni nous allons avoir pasteur il y a Paris on dirait ça un peu écarté hein tout le monde a pasteur Francilo là bazalaka il y a pas mal de pasteurs au bazalaka mais yo zara toujours à l'écart ata ba réunion ba pasteur yo zala raté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous allez toujours? Bon, nazala raté pour Yesu pas zalate na bango. Aloba na bango boye. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Yesu ateyaka mateya mususu bango ba interprète bayaka ko interpréter mususu. OK. Mais en vérité, pour yo tangelinga Francilo la za na koloba ndeko ponanga. Oui, parce que yo lemba ye matete. Ah, donc ngape matete lisusu. Bon, bien matete lisusu. Bien so bala moamba. Ah, donc matete penzo zoyoka na mutoto 14 bis. OK. Nde pangu na biso zalaka wana kala. Donc, tolungwa wana, to bandana nuna ngilima, 55 bis. Ok. A Francilo Lazane de Golanga, ya oni britannique, azarane ndeko, nazarana problème na été. Mais na ba réunion va passer à yomona na raté aux bon, nga naza passer à niveau na bangote, naza pasteur plus haute gamme. Na niveau na bangote. Naza plus haut gamme. C'est terminateur. Tu as donc on sangana na bango n'importe comment. Yo ça na haute gamme. Bango plus haute gamme. Plus haute gamme. Plus haute. Haute gamme to plus haute gamme. Plus haute gamme. Pour une église té, bango bana église. Bana batu bafuta ba dimi pa na bango. Na kasi na kati soko za na église nde laksini mama. Mais quand ça l'église de laksini. Mais musa la sa ba yo muto zoloba aux églises. Et si on l'a qui ça monte Yesu. Bon bater. Francilo la ça la ça batu Yesu. Mais bon bater ani. Bato yo na bongo ko o azotanga ni na Bible. Kako azotanga na Bible. Yesu côté ani par rapport à plus haute gamme.
nga plus haute gamme do nazomi beta lisolo so ya nga moko yakalaki mbataki komba moko oyo bazotanga na bible wana nga moko so ngayo yakalaki mbataki komba. Mais pourquoi ça na bato te na bango te basalaka ba réunion pastorale même si oza na plus haute gamme pourquoi ça na bango te? Bon basanganaka na mutu soki abengisi yo soki abengisi yo bon wana na kobengisa esa na amour du prochain. Bon soki abengisi yo te yo mpo ozotala abengisi ndenge te soki na kowelisa che ye nini fasi lola ayebi nzambe ayebi ata balabala moko na lola ayebi eloko te ayebi nzambe te ayebi yesu te ayebi ata balabala moko to numero ya appartement moko na lola ayebi ne te so bandimi babando atake face alakisa biso sikoyo mpe na yesu omona akomokima église akomokonsidere bato wana milimo mabe po ayebi ne te ayebi ne nzambe te ayebi ne yesu te ayebi ne eloko te sikoyo eza na bapaster oyo mpe oconsidérera bango lokwa yo oyo baza na même gamme ke yo te nga naza gamme asuka. Bon, gamme asuka oyo baza na par exemple à peu près oloba neti à peu près ouais bazali neti nani lokola Abdul Majid wana église ni wana mosquée lokola Abdul Majid ngana loba nomamba église na église na ndenge bapaster awa na Paris ndo ovivaka na Paris bapaster oza abaza à peu près niveau mona yo ata bakomi te me bazalaka mwa ndenge nakozwa pasa lokola Pasteur John ouais like ya pete na Kinshasa te na Paris na Paris pasteur akoza netinga pasteur aza netinga pasteur Terminator plus de 10 ans à Paris. Francis Lola, par exemple. Oui, pasteur Francis Lola, oui. Francis Lola. Bon, à part Francis Lola, prophète, donc, soi-disant, prophète à la raté. À part Simon Gimbangu, prophète à la raté. Donc, on a rejoint Samuel Epanzu. Évangéliste, abanda évangéliste, évangéliste a changé ma grade, a comme prophète, asa prophétité, prophète, yé soloba ki ba roye belé na kombo na yé. Parmi les ministères cités, yé soloba ki na prophétie nde batu ba roya robebi c'est la makambo. Yango moni il y a plusieurs prophètes lelo, il y a le Kuta. Ba pasteur te ba évangéliste te ba docteur te ba diacre te mais ba loba ba prophète nde ya lokuta nde ba koya te ba ya wana deux bon etikali misato bon Samuel Epanzu Francis Lola na apôtre na zui Willy Kinde bon na zui Kizami na Kibila bon Mama Rosa te hein. Et puis... Bon, Mama Rosa. Mama Rosa. Tes années sont 5, comme ça, tu vas matabisi. Mama Rosa. Mama Rosa. Donc, on a vu le sous-nani... Comment il s'appelle Tambulukoki. Tambulukoki, ok. Bon, alors, par rapport à Badim, par rapport à offrande, parce que balandako pas mal pas na biso, balinga baye bakeno, église nezala wapi. Baningi baya na banda kosengaka bango badim nasengaka bango bofrande je mange bien je bois bien Dieu m'a béni de moi-même misusu bazosala yango mpona kolia mbongo kaka mpona mbongo Bible comment vers les derniers temps les gens deviendront amis de l'argent on comprend bato so bosala ngo pona mbongo nga nazosala ngo pona mbongo te le fait que Dieu me bénit nazo manger nango donc na nzela même ya bilili boye okolandanga okozwa ba notion okoyeba komi lengele pona nini o vivre bien na mokili ya Nzambe na koyeba pe oyo mundela memaki colonisation biblique na bato nyonso ya mokili mais plus particulièrement na yo moto mwindu oyo nde obandaka kotambusa mokili kala
mundele tango aye na tango déjà ya Abraham abwaki ngunda en Afrique. Tala tango Abraham, hein? On a combien de temps passé? Avant Jésus-Christ déjà. Avant Jésus-Christ, donc Abraham, nous Jésus-Christ. Abraham, donc très loin. Jésus-Christ, ça fait déjà 2024 ans. Jésus-Christ, car. Ouais, il existe. 2024 ans. On a son absence. Bon, Abraham. Oh, toi, c'est là. Le Tozana, bah. 100 000 générations. Donc, Moussika. Abraham a Moussika, il y a Jésus. Mais Jésus, ça fait 2024 ans. Ok. Jésus revient bientôt. Et 2024 ans, Jésus revient bientôt. 2024 ans. Jésus revient bientôt. Tu n'as pas honte? Non, non, c'est une honte. Parce qu'une journée déjà, ce moutasson a naté. Et comment d'ailleurs inquiétude? Ouais. Raisonnez tant que tu fais un rendez-vous. Sorti ce qu'on a quitté. Na obenga okomi wapi oza. Obenga okomi wapi? Ouais. Ozo comprendre? Mais journée encore moko. Bongo yo laki batuke na koya. Et 2024 Philippe on musique na tika manga mona mundele. Rosela ka Jésus ozwaka eti. Ok. Donc, merci beaucoup. Alors, phénomènement, tout le monde dans les réseaux sociaux par rapport à vos collègues, des bazo yambaye. Alors, tout le monde qui camionnette mbola, kobeta et bembe ababia fimbu. Ba sect wana osala rolamse bembe, uchango na plateau kobeta ngo fimbu. Et longo wana te et comme na déplique a tiba bougie, azo benda azo évoquer esprit na en pleine émission. Et lo wana to rolo banini, azo benda l'esprit des morts to. Bon, nga makambo ya mutu yozo tanga camionnette mbola na yebi ete. OK. Na mona ye kaka une fois na vie et pas ya nani, ya Papigen. OK. Na yebe la epo na Papigen. Donc makambo ya salaka eza makambo na ye, ye moko gérer makambo na ye, mkoloko yamba ye, otuna ye makambo na ye. Ok, merci beaucoup. Alors, Denis Les Salobi, esprit des morts, Eza Kaka, non équité, Eza Nanou, et pas Yaba, musicien. Est-ce que esprit des morts en haut, Eza la pour les musiciens, tout Eza pour tout le monde? Bon. Par rapport à la prophétie, hein? Non, il a prophétisé. Il y a pasteur Denis Les, prophète Denis Les. Pasteur ou prophète? Prophète Denis Les. Est-ce que Denis Les, c'est un prophète? Ben, la prophétie. Ah! Mais par rapport à l'esprit des morts, alors bien on est qualité. Pasteur Terminator. Yo, t'as pourquoi Pasteur John Dondima qui est. Denis c'est ça pasteur. Ah ok. Abandon naza sur na yaya na indenga lo bakaya na ya grand frère Charles Les Mutabi Misaye. Donc na ba pasteur ne mususu ba sala ke abima. Ngana yebelaka na ngai bon pasteur. Hein? Na yebelaki bon pasteur. Mais prophète, t'es à prophétiser. Mais ndenga loba ki bon message ya message ya bike esprit de mort na nekeité. Esprit de mort na nekeité. Donc on a si selon ba pensa de Niles. Na yebite par rapport à message ya Elibiso. Kondenga moni to komida na 6e bembe tozaki na Papa Noël no bakundete Sege akufi Papa Doudou Adula toza na comédie ba utako tika biso Yanduan toza na on a si bembe donc o exactement en cours on a bakunda mida par ya Sege nde bakunda ke lobby mais abiki non esilité la série continue Denis yango ngaku du moyen na calculer pe makambo de Denis Césate. Donc, à prophétiser à Baliwa. Il y a des musiciens, il y a des musiciens. One des prophéties. Il y a des musiciens pour la facilité. Bon, en tout cas, nous avons dit que nous avons prophète. Nous avons prophète. Landele en tant que prophète.
ngana yebeli ye prophète te a prophétisa eloko moko te pona mboka moko boye. Ok. Déjà prophétie na ye ngana mona kongo eza prophétie te babenga ngo parole de connaissance. Ok. Yesko a transformé, a confondaka parole de connaissance Na na prophétie. prophétie. Il a mis la titre prophète. Mais okabanda na titre moussous. Donc, naza nangana posa kwa attaquer yete. Te ali kamba attaquer te ali kamba ya ko analyser message parce que ba musicien comme ko banga so dans de wa musicien bi dans quelques jours azokufa to zo batena na to lela prochainement. Bon, ata baleli bato ebele ye moko to mona ki azo lela akolela yana ye oyo instruisa ye écoute oyo alakisa ye musala donc c'est que liwa eza mpona bato nyonso donc liwa eza mpona moto nyonso bref ye moko mpe donc alelaki ya na ye ye moko mpe akufa na ye donc liwa eza nango mpona moto nyonso azalaka prophète te pa na nga pa na nga azalaka pasteur. Ah, ok. Mais question monsieur eza poto komi vraiment ok na suka est-ce que banzembo oyo bimaka mususu ba chanson religieuse ou ba nzembo ya gospel est-ce que misusu vraiment ezalaka ya solo ezalaka vrai par rapport à message biblique ndenge makomi okomama nayoki question no malamu na biboye est-ce que eza na banzembo mususu nde toyokaka ngo wana to yo pe oyokaka est-ce que ezalaka ya lokuta banzembo ya gospel banzembo religieux ouais. Oui, banzembo ebele ezalaka lokuta. Oui maman. Banzembo ebele ezalaka lokuta. Eza na nzembo bonga na yoka Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici parmi nous. Oh, otala bopena na sala kala. Donc Yesu bandoko ya na salle bon mon bene yeyu yeyu no ba mona yi mais oya est présent ici ba mona ti mais ça esprit c'est l'esprit de Dieu et bon Yesu nzambe Yesu nzambe te esprit de Jésus esprit de Yesu nzambe Jean 17 verset Jean chapitre 20 verset 17 Yesu aza omniprésent Yesu azalaki soki aza na Bethlehem na nzoto ne mpe eza na Bethlehem soki mpe ake Jude ake mpe Jude na nzoto na ye soki mpe ake Galile ake mpe Galile na nzoto na ye soki mpe bamuku ata Zebede bakangi ye babaki ye na kwa okomona mpena yeyo babaki ye na kwa azalaki omniprésent. Ah, ok. Jésus n'était pas omniprésent. Ah, ok. Et puis, Yesu aza créateur, te po akuta de andunda, nzambe sacha ndunda na mokili, acha banzete nyonso ya mokili, bamisili, bamatembele, bamikungu, bakikalakalisa, bamikungu, bafumbwa, badongo-dongo. Do Yesu akuta na banyama, botami kuna ndako ya banyama. Nzambe akela banyama avant mutu. Yesu aza créateur, te Yesu akuta kokuta nyonso nzambe esakela banzembo wana ezala lokuta banzembo moko kindoki bonzembo mosusu ezani me bozoyemba ngo Jésus est présent ici Jésus est présent ici lokuta zane wana te bonzembo mosusu ezani banzembo ezebele okomona nzembo mosusu il est le roi il est le roi il est le roi, il est le roi, il est le roi, alléluia, alléluia. Ok, vous voyez, Bango? Elengi. Mais qui est bien. Bon, on va bien dire pour ça. C'est bon, Jésus, ça l'a dit, roi, ya Bogani. Oh, mais il est le roi de la tribu de Juda quand même. Te yon le Tunis roi, qui roi ya Mokili nini? Que Mokili ou Jamba, Mokili Mobimba te. Attends, Israël place à Botama. Oh, chapitre 15, verset 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Azalaki roi te.
so akomeleli roi wapi omonzi mongo de sozo yembango elengi moi tena kumba ngo kindaka bien il est le roi alléluia alléluia il est le roi ozomo elengi zembongo nzoka lokuta nde bozoye parce que atikala kozala roi na mokili moko te na royaume moko te mais mokili eza ya bango quand même ya tata na ye bon wana mokili ya tata na ye wana nga mpe na ndimisi parce que quand la Bible wana bayebisa biso ke Nzambe Jésus est le fils de Dieu so na goro nini na bosani na lobi goro pasteur toi l'émission na nini na sexe nini parce que ange ayaki pa Marie alobaka nini Dieu m'a envoyé Dieu m'a envoyé ke ocha zemi okoma na zemi orobota mwana ya mobali opesa zemi balobaki ya Saint-Esprit le Saint-Esprit atie Marie zemi baboti ne mwana omoni ke Saint-Esprit aza yuma te il faut tobanda kotatola Saint-Esprit yango mpenza ke c'est l'esprit de Dieu vivant oui c'est l'esprit de Dieu parce que compliqué nga pe ma Bible yango et que c'est Bible ezalaka misiki te eza eloko moko ya kononga ya koyeba kointerpréter yango mpenza alors si on veut dire aujourd'hui so Jésus azalaka nani Jésus aza motindaka ya Nzambe motindami ya Nzambe aya mpona koannonce bon évangile ya kolakisa biso ke soki donc Lazare akufaka kasi ntango Yesu asekwisaka ye akanisaka akokufa te lisusu njo akufa lisusu akufa ne lisusu donc résurrection bato bazozela il a fallu que Lazare kutu basekwisaka ye makufa lisusu mais Yesu akufa lisusu te Yesu atia poa tolamusi mpona ye ya mwana Nzambe po ye aza mwana Nzambe ye aza mwana na Nzambe si matika Lazare mais Lazare aza na héritage ya spiritualité te c'était son ami son ami vraiment kasi azalaki camarade mais mambo ya bonzambe ezalaki ya Lazare te ezalaki mpona Yesu parce que po miracle na gloire efaki ezonga esika eutaki ezalaki mpona Yesu do banzembo to bayembela biso na do banzembo eza ebele moto mosusu ayembi nzembo kamata motema nanga nyonso mpona yo Yawe atelaka ngai na makambo ya mabe na ngolu na yo kamata motema nanga ti balobaka bongo te so baka motema nde betaka kati na moto soki ozoka sur le cœur okotambola mais de ça ozozwa attention ozotya yo kanvo okangi tuntung wana ye azoyoka sobe oza bomoi soki bomoi elongwe soki pema esili moto atiki nde kovivre otiki kovivre ata batie bakoyoka lisusu te ndenge motema ezobeta koloba te kamata motema na nga kamata bomoto na ngai nyonso le corps tout entière c'est ça le temple du Saint-Esprit ok place Saint-Esprit avanda yaka motema te avanda na misu suki aza partout nte yo komipesa mobimba na yo epeke nde nazotambola boye nazotambola na bunzambe nde nazokende boye naokende na bunzambe makambo nyonso nazosala na bunzambe c'est ça okoboma mpe mutu te na kati okosala mpe moninga mabe mpenza te okosala mabe te donc voilà donc monde yango ekoma mais sikoyo wana banzembo moko toyoka yango na baeglise ebongo neti nzembo moko exemple ya nzembo moko boye oyo ezaki moto ayemba yango mais ezalaka nde bongo te
yango kaka oyo touti koloba te oyo eza banzembo moko ya baeglise eyembama na baeglise nyonso surtout ate église catholique bayemba yango bango bato bazoyemba yango nga siko na discerna yango na trouva yango na mensonge. donc discernaka banzembo le roi azala roi te, il est le roi, alléluia, lokuta na miso ya bato awa na mokili Jésus atikala kozala roi te, siko banzembo nde balobaka les 40 ezalaka 40 les 40 noms de Jésus ou de Dieu wana siko ezalaka par rapport à quoi? Siko soki olobi les 40 noms de Jésus ou les 40 noms de Dieu, Jésus siko ye moko représentant de Dieu ndazoloba na Bible, nul n'a jamais entendu sa voix, la voix de Dieu, ni le voir, et nul n'a jamais vu sa face. Lebimi nango lokuta ata ntango balobaka Moïse amonaka Nzambe to a Jacob abundaka na Nzambe na bakretien mosusu lokuta. Bon, prophète Élie amonaka ezalaka nani? Amonaka mpe Nzambe te selon Jésus. Personne n'a jamais vu sa face et nul n'a jamais entendu sa voix. C'est que Yesu ye moko azalaki Nzambe? Te Yesu ateya bongo te. Yesu kuta ateya alakisi bato na Jean chapitre 20 verset 17 ke ye Nzambe na ye mpe Nzambe na biso nyonso. Bato ya mokili nyonso na ye toza na Nzambe kaka moko. Ok, merci beaucoup. Alors, message nini obombeli biso pour la dimanche à lelo na bato bolanda émission? Bon, bato bakolanda émission yo bakozala béni, hein, bakozala béni, bato balandaka pasteur Terminator makasi. Oza pe fier na kombo na? Oui, ngaso nazotambola na nzela, nazopambola Nzambe, namonaka pena omona bakar, hein? Tanso naza na makolo, tanso nazotambola na makolo, mokomona pimpin. Pasteur Terminator otala boy bandibu pena. Ok. Omona pimpi Pasteur Terminator otala boy bamvunzi ba indien. Omona pumpu bakobo donc ba noir. Pasteur Terminator. Nous t'aimons beaucoup, tu prêches bien. Je suis très aimé. Otala boy bandibu bakobo bamvunzi même basiatique. Ok. Pasteur Terminator est très bien connu, très bien connu. Ok. Parce que vrai nom na ezalani par rapport à Terminator. Vrai nom nanga mosusu ezali Aomo Star. Bon Jacob. Job. Pas Jacob mais Job. Ah, ezala Job, ezala Jacob te. Ezala Jacob te, ezala Job. Ok. Tokomona biso na suka apesa mbote na bato bolanda image. Ouais, napesi mbote na Papa Mobokoli ya Nzambe. Te a pastor. Napesi mbote na Tata Mobokoli ya Nzambe. Joseph. Napesi mbote na Mama na Nzambe Marie. Po ba chrétien bantu baloba pasteur nde tolobaka Yesu Nzambe. Voilà. Yango napesi mbote na Mama na Nzambe Marie. Napesi mbote na tata mwasi nyonso ya Nzambe. Bandeko Joseph. Banoko ya Nzambe na ya Joseph na ya Marie. Napesi mbote na baleki ya Nzambe Jean chapitre 7 verset 5. Napesi mbote na baleki ya Nzambe. Napesi mbote na bandeko na nga nyonso ya mokili mobimba mutu nani. Donc napesi mbote na yo moko mama. Merci beaucoup. Igor Gatuzo, Karine Kiabu, Dadi Divanga Mavungu, Patrick Mulamba, Bob Mbui, Nabana, Yann Nicole Bwanga. Donc napesi mbote na Yama Mitsungu, napesi mbote na famille mobimba oyo pe soso yangaka. Ok, merci beaucoup. Na ba abonné na ope TikTok hein. Na ba abonné TikTok nyonso. Tokutana na TikTok. Je vous salue.
Ok, merci beaucoup. Donc, tout ça qui bon, on a pasteur Terminator. Donc, on a souhaité bien un bon dimanche. Moutounani, donc, tu vois, tout ça, et ça la bien. Donc, bon, si vous allez, bonne année. Et na boss à la Ziko de Poutou. Tu me manques beaucoup, mon vieux, mon frère. Donc, de tous les temps. Bonne année, na si vous allez. Peut-être en fou, Guy Massamba, le directeur. Tobo Sanité, Roki Massamba da Silva, sans oublier Willou Kunda, Balobi, Wazoule, Zoule. Donc, des retours. Merci beaucoup. Merci na soutien na bino. Merci na baboni na nga sika. Merci na tout le monde oyo alingara dembowe momo sa mandefu. Bolemba te na ko soutenir parce que ce botikinga na ko rater babili boko mo esukula longité. Donc voilà. Bah merci à tout le monde. Bah bon début de la semaine na oyo akuta une émission au lobby to na semaine auto banda. Donc voilà. Ozaki premier week-end na biso na lingaki to banda yango to sukisa yango boete faki passer Terminator malgré ça les prières les loté. Tous à la vraiment là le dimanche vraiment et ça le plaisir bah salutations à tout le monde ton coup bon pour l'emballement merci beaucoup.